voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Vérité en face, spéciale Vérité en face. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que toujours salango na cadre oyo to mesana ko salangote, mais le concept reste le même, c'est-à-dire que nous aidons les gens au bazan na ba problème, na ba différentes formes et nous soyons confesser pour que azo solution les camo, nous soyons sa vérité mo pour la réconciliation et nous tous nous souvenons il y a histoire il y a maman la biso jolie oyo aiki luka biso parce que azali ko subir injustice moko vis-à-vis ya famille na ye et si cap oyo aiki ko senga oasis aiki ko senga sika ko kimela biso sur la nini ba na ye ba komaki bazalaki violer to lo babongo na ba bande konaye esika oyo azali kofanda et aiki ko belela na bande ko pourquoi parce que elle n'avait pas assez de moyens pour na ko luka justice et landela de kambango biso nyos to comprendre la première lieu que c'était d'abord kozanga mbongo kozanga ba moyens de mutu ezali ko sala que maman na biso Julie azanga force ya ko bunda na makambo wana et bandeko nyonso totalaki émission wana tolobaki eloko liboso d'abord akosala avant même koengager koluka justice ya mboka na biso esala il faut d'abord protéger bana wana protéger bango. C'est la raison pour laquelle biso la voix du peuple en collaboration na bino bandeko botala biso to se décider qui ensemble pour que tout longolana nous maman Jolie na esika wana et lelo après qu'on soit décision wana lelo toni to yeba qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe réellement after émission na biso wana nini leki après émission na biso wana yango to yambi lisusu. Maman Jolie, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. En tout cas, la moni ça va pour car déjà on sent que tu es de très bonnes mines. Et Maman Jolie, to yamba ki yo awa pona problème ya yo na bana. Ndenge bana bazaki abusé na bande na yo, ya mibali, bana mikie, bana ba 4 ans, ba 8 ans et olelaki bande go ba okayo mawa, bande go ba sunga yo. To eba jusque là nini salami na sima ya koleka na émission na biso. Oui. Merci papa pour la motuna nao. Nazoni asusu pona koloba susu merci. Bona ndenge na belelaki bo rebat ba répondre ngai. Yango na grâce à émission oyo nde sungi ngai lelo susu na komi Maman Jolie na longwe Jolie ya kolela na komi Jolie Esengo. Yango nazongi ce papa Vincent koloba merci na nyonso bato nyonso babaki na kosunga ngai bato nyonso babaki na koporter ngai à cœur na passe na daki nango yango na ezongi akoba merci papa Vincent. En tout cas financièrement parlant bato ba quand même bato ba réagir vraiment misusu ba promettre ngai balobi ba kotinda misusu ba pesi ba sapato ya bana bilamba yango na zongi na koba merci vraiment pour na yango. Aujourd'hui moi quelques codes. Et je pense que il y a même des gens qui m'appelaient. Je leur disais directement que non, maman la biso Jolie, parce que c'est elle qui est la concernée. Moi, je crois dans ma cambo à Loba qui est donc inutile de passer chez moi. Et je pense que même les autres aussi quand numéro les sous dans la télévision parce que c'est elle qui est concernée dans le problème et on a bana. Mais tout jusque là na oyozui ni sali na mbongo oyozui. Na ola sinazui na préféré que ça soit malewa te na sali moi mini boutique na ngai kaka na esika o na kekozwa nazui ndaku na kesa la boutique na kaka pembe na ndaku wana mais ba code ezo ya bato bazo benga ngata bato banda ko benga babina ngato papa Vincent tozo benga tozo ete papa vefanda ko tindela nga ba numéro na bango na banda ko zo ba code na bango mais na ona sinazui na salle mini boutique na nga na boy ko zonga suna malewa na boy ko da suna sima mutu na siko entreprise ya nga moko oza na boutique na yo ozwi ndaku na olingana yeba parce que bandeko ba rotala faut toyeba que bana na baza ba orphelin de père et Dieu nous dit que
il est le père des orphelins. Donc, si vous décidez d'être l'intermédiaire de père des orphelins, attendez-vous de bénédiction. Donc, pourquoi pas Ndeko Morope. Parce que ngana rolo ba oui ngana zu charge peut-être au foot à chaque fin du mois. Mais Ndeko Msupa rolo ba que il y a zu charge, il y a reçu marathon sous chaque fin du mois l'eau sur Abana. Ndeko Msupa lui que non ngana zu charge, il y a reçu marathon sous soukali pour na bana ba menarati na tongo. Et on a un gâteau sur moi, des détails, tout le gâteau yeba. Aux Undaku, au foot combien par mois? Nous avons un $50 pour monter les gars qui ont 70, 80 habitants, nous avons 50. Nous avons un badiading, Kota Malula. Ok. Nous avons un badiading. Bakoyeba eza na balading na se kota malula pona ba ke musika ekola bana bazaka pembeni école. OK. Dans une on a badiading eza $50. Et boutique au sali eza libosoka ya lupango place au. Lupango ba permettre yo tia boutique. A permettre ngana tia boutique, ba permettre ngana tia nyonso na zango posa. Abi ku soso na congélateur tia na ba ji a ba somba ba ji na ba mai. Et on a bien na tia be congélateur na tia ba ji. OK. Na soma ki ba mai na nga ba paquet wana ndina temsi wana ba ozoka ya ba moto bongo ba otu na pia mali tema congélateur ezate tana osomba congélateur ndina otia pina wa mali mais mama le pango wa permettre ngana tia nyonso na le pango. Voilà. En tout cas ça nous fait du bien et ça na ndeko moko ya yo ya za mama en tout cas yé mon place za yebi na otanga comme on a été parce qu'elle est comme on a été mais je pense que neto soleil na yo na ça qui même que na ngaki nanu na yo kaka zundaku na ngaki nanu na mona ninga zundaku pour que na remettre yé enveloppe oyo tindaki et je le donne na télévision oyo mbongo oyo je pense que et pour permettre yo vraiment bakisa biloko na boutique na yo et soki pour olingo ko même na mbongo déjà resomba pe même attaque congélateur monko pour permettre je cite pas les montants parce que moto atinda linga ni batanga kombo na ye mais je préférais le faire na télévision pour ezala elo moi kitoko makasi et okoyebisa nini mama na ibitela no banini na ibitela no banini nzambe na ngai amona yo nzambe na nga pambola yo abakisa o esika o ebimi ezonga susi ya ebele merci beaucoup merci maman biso pe na compte à la voix du peuple to se décider loyer wana en tout cas biso neto no futango donc surtout comme fin du mois biso la voix du peuple to no futa loyer wana ti na ti nzambe pa otombola yo yo peta musoko mo sunga pe bande mususu wana eza charge biso la voix du peuple toujours bana wana bazanga sika kolala te parce que bazete ke yote bazanga une place à olala parce que bazanga mo futa loyer donc en tout cas to charge à la voix du peuple je charge à loyer na yo peut-être va besoin mususu pa mikem ke to bando bara nini to soutenir yo mais rien n'empêche pe na bandeko bozotala de na tu koloba que azana ba orphelin papa zate bana baza 4 o pa moni akuya kokota na kati ya vision na biso ko benga ngate benga ka yemoko mama nina ba ko mama Léonie mama jolie benga yemba na moko directement et puis osala bien makasi mais là to succès dans l'émission AAT toujours quitter sikoyo parce que to solo li ka bena mama jolie mais moi je préfère to quitter sikoyo na ndaku na ye avec mon caméraman Dari Diwantesa tout le monde a esika mama jolie azundaku tout le monde a vini sikoyo azo mené et puis to kutana donc ça dit to kutana to la nana no élément o ya mama jolie nanda kuna ye ne azo vivre na bana na ye siko azo vendre puis to se retrouver juste après merci. Bonjour na batu nyonso wazanda biso ngai mama jolie ndako yango na zui na ya na bana nanga mais non na bongisi te to tiena ba biloko boye en désordre mais na ko
ko installer biloko so bien bana nga bango yo yaya ke classe yaya liboso ya mibale ye yo ya misato bebe ye yo alali wa 4 ans yo alali ndako yango yo nazwi na komi na ngai esika na ngai yango esika na ngai na oteka eza libanda wana biloko somba biloko oteka yango biloko yango nyonso ya fait comme ça yango nyonso au demi sucre sombaki sucre ba chips biloko nyonso eza ya koteka nyonso nasombaki ya koteka biloko mosusu eza na kati awa oyo bamai biloko oteka yango nasombaki nde esika na koinstale mpo mbula ebetaki yango tokotisi esika na oteka eza libandaka awa na malewa na kesu te nazwika esika na nga awa. Sinon message fort na baye oyo basungaki yo partout dans le monde entier pour batiaki lobongo na bango mpo ozwa mwa ya moke oyo oyebisa vraiment message nanga ezaka nzambe nalola amona bango nzambe alola pambola bato nyonso oyo basungaki nga na mikili ya poto awa na Kinshasa na balubumbashi nzambe apambola na motu nyonso awa ezwaki kaka akere makambo na ngai nzambe apambola ye apambola mpe émission oyo apambola papa Vincent apambola na grâce na ye nde lelo ngai nazwi ndako na nga awa grâce ya mission oyo nde lelo ngai nakomi na kimia bana nga mpe balongwe kuna na kati ya bowumbu baye kozwa liberté na bango awa yango napesi merci na bino nzambe apambola bino nyonso amen opambola kombo na Yesu mpe na bato nyonso bapaster mpe bandaki kofortifie nga kopesa nga makasi nzambe apambola bango basala nzambe nyonso nzambe apambola bino mesa na ngai ya kotekela yango oyo ifo batiela nga ngoma batole mpona batama bien yango bazokotetela yango mesa na ngai esika koteka ndako yango oyo naza nanga mosika te naza kaka na pembeni kaka ya ndako. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Bissonio Sotolani, Tomoni, et puis je pense qu'il y a un retour à Komissin Zambé, c'est quoi Azali, comment on a, c'est ça, Bolingo, et tout ça, on a Bisso Congolais, Tolingana, et moi nous les uns les autres, c'est comme ça, on a la passe, qu'on hésiter, qu'on apporter soutien à eux, et aussi la bien makasi. Là maintenant, je pense que ils ont revenu sur Kongai na mosambicité, na jujité. Les Kamboapo et Taliban na neba bazaki abizé on est comme ce que maman jolie mo oyi basoki a rolimbisa bandiko basaki makamwana to a luka balanda ke na justice on est comme ce que makamnae mais maman jolie biso na ngam na biso to sali par na biso to longoli yo na esika oyo zalaki ya mpasi to cho esika oyo ke bana baza bien baza en sécurité ni ne oloba suka pour la voix du peuple et puis pour le bande nyonso yo ba porter assistance na bango. Naye kolobaka na la voix du peuple na kopesa bango merci beaucoup. Merci na o basali po na ngai. Grâce na bango nde lelo nga mama Jolie na zui esika ya ovanda. Grâce na bango nde lelo ngai bato ya poto basungi ngai. Yango nazo pesa pe merci na bato nyonso ya poto oyo balandaki émission o batushamaki na motema babi basunganga nzamba pambola bango nzamba mona bango abaksela bango o nyonso na bazana ngo posa nzamba pesa bango yango lo na ekolobaka na merci beaucoup. Merci Dari Diwantesa, merci Paoze Sa pour la prise de vie, merci à tous les abonnés à la Voix du Peuple. Continuez à vous abonner à la chaîne Abisso et sinon pour Abisso, tout mon année prochainement dans différentes choses. Merci, bye.
Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté de pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les banda ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour un traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour qu'on associe gel douche, pour un traitement, il y a un bouton et puis qu'on répare le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous a pena parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allez traiter ba problème nyonso. Il y a des poumons, tous allez na kiss na biso diazostimile, ou ils allez traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azoospermie. Tous allez na kiss na biso zingenalis, supo, na comprimé, où ils allez traiter ba différentes formes hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladie, où il y a ploposo, mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tomulingo ya papa na biso tondele diazolo, vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, où vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, où vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila ou ils allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Malson ou ils allez tisane na biso ils allez ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer la diabétine ou ils allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allez neutraliser poison na kati ya makila. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro
256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os.